Nous pouvons changer Kobongisa Congo. Mais Kobongisa Congo, ils allaient kaka affaire ya gouvernement de gouvernorat, ils allaient problème na biso nyoso. Kobandana ndap na balabala, pe na kati ya bakomine na biso, esengeli to ba kobongisa. Kongo ebonga ya solo. Bon, ce n'est pas le gouverneur, à la gouverneur, à la présidente, puis à Koutia, Bonani, Bopo, Nanité. Pour péter ça, Bisso, Congolais, tous à tout changer mentalité. Aujourd'hui, Nani, Kapapier, Luka place à Koutia, Koutia, Pamba, Pambate. Place aux Anaka, moi, Popo, Tiango, quelque part. Mais Koutia, Pamba, Pambate. Glodidia Siga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kaka. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à moine. Mon fils, pour ma santé, Misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe Tolobate Tilokoboy Tolobate Nzambe Yo Otani Ozolula ya batu Ya yupa koki kokoma bongo Na pomade awa toza Na pomade awa toza Ngai mwesi la
On est au sommet pommade naturelle Awatosa en ligne www.awatosa. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pommade Awatosa, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pommade Awatosa, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la province Sabamolé, Mupende Sinapetolo, Sumba gamme ya Pommade Awatosa, Massé Yamona Baparti Oyo Yevimba, Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez. La pommade Awatosa, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pommade Awatosa.
Go!
ekoteli biso oyo ezali na mboka oyo tozobenga salite. Donc Gafachi eza na nsima ekokunda makasi mpo ete tolonga na bino. Ozaisike bainitiative oyo ya salibite ekozala mpe kontinue mpo tomona balasa bakimbe mpe ya ndenge nyonso yo mpe nde soki ekozala na réussite. Wana ezalaki na ngonga na bango oyo ezali na ngonga oyo ezali ya Fachi Beton. Donc biso nyonso toza na nsima na ye mpona kosensibilize bato oyo tokomona bakotya bope bakotya salite biso toza nsima na bango tokolonga nango. Maman Angèle, coordonnatrice ya Asbel. Merci beaucoup, Ezali Zeko Maximilien Kanita, coordonnateur et réseau des jeunes leaders congolais, Regelec. Vraiment, par rapport à la journée à l'élo, d'abord c'est un grand plaisir. Ezali Sengomingi Komona que Mokonzi Mboka a se disponibilisé malgré Mobembo. Il y a Kozana Biso na Tongo à l'élo pour nous lancer vraiment Kinbo Pet au Batunyo sur Vanda Kozela. Alors, na Congolais, nous sommes vraiment que tu vas comprendre en haut, vraiment en considération parce que Mokonzi a la Kisibisonda Mokonzi Mboka na Pembeni, gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jantini Kobila, la Kisibisonda nous pouvons changer. Nous Bongisa Congo. Mais Bongisa Congo, Ezali Kaka, affaire ya gouvernement de gouvernorat, Ezali problème na biso nyonso. Ko bandana ndap
na balabala pe na kati ya bakomine na biso esengeli toyeba kobongisa po Congo ebonga ya solo. Mais c'est comme si Jacques Bopeto ezali projet moko ezali munene avant que ekota na kati ya babalabala ya mike place tovandi ekobanda normalement par rapport ya voirie ya munene. Mais par rapport à Oyo, ils allaient pour ça les manokola ba réunion mikolonio surtout Oyo la coordination, il y a ba ONG surtout. Le travail s'est fait en deux phases. Donc, na niveau il y a ba principal, ba venu principal, pe na kati ya ba venu ya mike. C'est pourquoi je dis que na niveau na biso population et singeli to comprendre puisque eko comme sikoyo vraiment mo mesano chaque mercredi na chaque samedi et généralement chaque samedi Robanda Rosala vraiment obligatoire que population tout à comprendre que kobanda nandako liboso ya ligablo liboso ya magasin na kati ya balabala ba bisika oyo to vandi esengeli to bongisa ko bongisa Congo ezali affaire ya jour mon côté ezali continuité mikolonioso na ba consito ko senga kaka suivi ezala pe ko pesa ba matériel na ba structure oyo ezali présente sur terrain. Est-ce que aussi ba précaution nyonso presse la ou ka ba sanité vraiment par rapport à notre posaki na organisateur ya Kin Bopeto ba assurer biso que cette fois-ci tous les matériels même mituka et vous a disponibilisé au niveau ya Raski pour na évacuer ba immondice nyonso oyo kozala vraiment ko kozala collecté na niveau ya ba ka niveau na ba commune na biso et nous croyons que ba kosala yango. Merci. Merci au chef de l'État, merci au gouverneur pour Moussalo Bassali. C'est M. Robert Kabea. Ce n'est pas le gouverneur, à gouverneur, à présent, puis il y a un nani bopo nanité. Pour péter ça biso ba congolais, tous à tout changer mentalité. Aujourd'hui nani papier, Luka place à côté en pamba pambate. Place aux ana moi pour tiango quelque part. Mais côté en pamba pambate. Merci. Merci beaucoup. Mbote na bino nyonso balandi ya elengi ya Congo toujours là pour vous informer ezala kesengo plaisir ya munene kozala liboso ya caméra oyo pona kopesa bino ba information kokita na ba terrain kolukela bino ba actualité o etali politique ya mboka na biso na kati ya République démocratique du Congo. Toujours dans ces cadres, comme vous êtes en train de les remarquer, toza na kati ya commune à Bandal et Sikawa puis le gouverneur de la ville, le premier citoyen de la ville province de Kinshasa, mais c'est Gentini Ngobila Azo Kita Awa sur le terrain pour lancer opération Kin Bopeto pour la musali susuba kinois, kola musali susuba kinoise, kolobana bango ete bazon à part il y a responsabilité pour la propriété na kati ya ville province ya Kinshasa vraiment ndenge bozo mona déjà na kati ya bilili vraiment toza awa plus précisément na Bandal bakaya ou vraiment bisika wapi événement oyo ezozala lancé d'ici là sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo, Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yepe ya kokoma awa na kati na Sika 3W lenga Congo vraiment bokozwa bilili oyo bokozwa intégralité ya événement oyo awa na kati ya commune ya Bandal sans plus tarder nazo tika bino botala vraiment intégralité ya événement au Bolandelango vraiment et on se retrouve tout juste après. Mbote mama. Mbote mama. Tomoni yope awa na kati ya Bandal, ovandaka na Bandal. Ngape naza mwana Bandal. Alors lolenge nini boyambeli opération lelo Kin Bopeto parce que tomona ki le président de la République a yepe kota la bino awa. Lolenge nini vraiment boyambeli likanisi. En tout cas, tu as une séance mingi ya komona vraiment gouverneur na biso Gentini Ngobila na président de la République kwa kota la biso ba mama Bandal. Na nini ya Kin Bopeto. Alors boyambeli likambo ndenge nini est-ce que suki kaka lelo to bino moko ba mama parce que to bi ba mama nde ba kozwa soin ya bandako ba mama nde ba kozwa soin ya marambo ebele. Alors est-ce que suki kaka pona lelo to chaque samedi bino moko boko bando kozwa courage wana ya kokota na ba avenir kokombola pe bosala Bopeto. Vraiment suki lelo te bonga moko nazali mama ya Ligue des femmes de Bandal. Et ce qui est là, tu as un comité de la Ligue des femmes, tu as maman présidente Nabiso, Azali, maman présidente Nabiso, Azali à Sungrabiso, chaque samedi, tu as rappelé la réunion, Kin Bopeto. D'accord, merci. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni yo to ebike oza déjà au Vandaka na Bandal.
Non, on a passager, mais tu as une manifestation du président de la République pour toi si c'est organisé le peuple. Alors, par rapport à Oyoyo qui n'a OSI, quand on a qui le premier citoyen de la ville, Yemoka Kita qui pour lancer opération Oyakin Bopeto, l'olenge nini yo yambeli likanisimo. Non, il y a likanisimo très important pour la biso congolais. Et il y a l'Iboso na remise na président de la République. A lobby na langue mususu a lobby na lingala bana bakoko batonyo surtout bayoki maloba oya lobby. Le problème est que oh ba bêtise c'était ça pour la salubrité. Salité ya on des opérations biso ba maladie ba typhoïde makambo belé. Na initiative oh ya pesi normalement to pesi merci. Lokola ya bêtise to tirai ki attention le loko mora lobby to pesi ba bourgmestre nyon surtout ya ville ya Kinshasa ke bato tout ba rozala kosala ba service wana ya kolongola ba salité ba sala ngo en vérité mais bandozo ma kanyaka moni mutu soka to sala mo musala zo ma kanyaka sala mo esengo moko boy na yango tango mo kanyaka bandozala e bando pesa batu courage moni ke ba kuluna ba zebele ba enfant de riz ba zebele tango ba sa musala na mo na zo ma évolution pe ya mboka. En plus à lobby que non ba bourgmestre ba sala effort ba somba ba Congo ba somba ba Congo ba kopo ba bilo retour ba ko sala ba misala wana eza bien neti ba biloko ba sala neti ba matanga ba lelaka na ba commune initiative wana mbongo ezo ko ba ko tshanga ba misala wana eza la développement ya mboka non to sepele na initiative wana batika bote ba tia renfort na ba gouverneur nyo surtout la ville ya Kinshasa pour Congo na biso etombama. Merci beaucoup. Merci. Mbote ndeko. Mbote maman. Tomoni yo a na kata bandal ozamwa na bandal tomoni lelo président de la République ayo kotala bino na mwana mboka Gentini Ngobila pona ko lancer opération Oeza ya Kun Bopeto. Alors lolenge nini bino boyambeli yango etant que ba jeune ya bandal. Na bisayo mama toyambi yango na esengo ya makasi po balobi bandal c'est Paris biso mo ba bandal esali biso bien makambe bandi na ville ya Kisasa mais ba bandi on d'abord na kata ba ya bandal po bandal c'est Paris et sali biso bien toyambi papa Gentini toyambi le président Fachi Beton mokonza mboka na esengo na nkei po babandi makambo ya Bopeto d'abord na kati ya bandalungo toyambi ba ona nkei ya makasi toyebi na to rolo bandeni bino mo moni ba image to. Alors lolenge tomoni mwana mboka Gentini Ngobila koti na bavenu kokombola ye moko kosimba Kongo ye moko est-ce que likambu oyo e kosila kaka lelo samedi to tokomona bino moko pe ba jeune ya bandal mobiliser pona kolana likambu oyo chaque samedi bo wando simba Kongo boko simba pa ou boko longola salité na bavenu na bino na ebisa mama ngamo pe na nzela bakosa mutu bakosa conscience te tant nazoya tomoni musala oyo ezosala male sala milelo hein potaba na kinto kosa te pona nga ezala bongo comme tel bana bandal tout potomoni biso mo ba bandal to simba po mo konzimbo ya mboka pa lobi tous les bourgmestres na ba konzi tout baza na sima ya jeunesse to travailler honorable collègue Chomba pe la reine di funa bana tout bandalungwa to ça mobiliser ezala pona lelo te to mobiliser pour les amis de honorable collègue Chomba député national au abiso ya bandalungo to mobiliser makasi to bunda hein to temela makasi